manque respect pas nan. Oloba ina na cimetière bano bazoyele qui est politesse. Tena batu na bango. Comédie bazalaki bake ba potongo na banonsa ba théâtre ba kombe na ba poto. Na mbongo nini? Nani ye moko aza matalatala za wana akepoto tout ne soit akepoto na mbongo théâtre. Donc vie ya bana basi ceux qui déjà a raté l'éducation na ndako ba parents une fois qu'ils m'en église. Na basana ba 50 wa moni kaita. C'est Didier tan kaita mo. Na boya ka be fort munga sali pona ngate. Ngato kabeli nga $10. Na za reconnaissant ka toujours pas. Bon ba bénéficiaire mo muke na ba théâtre na biso za ba bango ba papa bidi ba mama joka mo ino mama to la zonga na Congo. Tango yebi ke na groupe na biso to ben ta bidi bo bombele mbongo na ya transport. D'abord bande on a biso ya ngola o baya awa Bayana boule qui a un bon passage sa famille nae. Il a déjà idée à ma bé. Bayani ne. Na boule a un bon passage sa famille. Vi nanga kokola nanga nyo surtout Petro Congo. Cheper Petro Congo. Le chebiso. Kobota ma na quartier wana bena kobota ma maternité. Te na bota to bota na bota. Hôpital des Akuna. Oh ça stable. Pour ça j'étais ma stable était. Ah. Ya ko acteur en ligne. Nangola ono esalamate ba plateau za na Angola ba saka na ba émission mais ba jara ba émission boy nanu esalamite na Angola ozayo moko oza muto yambo ça stable na foyer na ye c'est kala na ndenge mo ba lukila mbongo na ye na ma ba théâtre te za mabuto a stable te akopela ka ateka ba kisi na kwanza o remarquer na ba film o ba sila ba osala comédie za la kapenda te de chez nous na 4 pena extra li souté balongo la comédie longola pena comédie na kati. Et on a vu ça qui tant que tu n'as pas Michaud. Il y a Michaud à ça le colomoko, on a le colomoko. Après ce moment, tu fait la papa Michaud. Mes condoléances à toute la famille. Mes condoléances à Michaud. Tu fait la papa né, le papa Zakimbila. Azak Soda. FRDC. Il y a mingi DJ Konde Molakisi Olinga Moussa na mingi leader na Olinga vraiment Moussa la théâtre trop. Ils au sérieux, ils en considération. Qui a une distraction DJ Konde? Banzo côté, nous avons arrêté. Expérience quand on nous avons arrêté. Mais n'est-ce pas Michel Bazar Babazar le banzo. Tant que yo wana. Obengi banzoko. C'est que ba o pe ba ele loyo. Michel de attend à peine sobe il y a azomona ya danjoko. Yo siko azomona. Oh le bien la vérité. Peut-être nga so na lo ba yo komona lo la ngai nazo boudé bani. Abonnez-vous massivement sur Gemidor TV. Gemidor TV ça TV d'Abisso, TV à Papa Deon Zinga, TV à Bisso, TV à Eric, TV à Carole, Talaka Bisso to Akatia, Yakata Gemidor TV. Donc Gemidor TV pour la information précis, net, clair et en temps réel. Talaka Gemidor TV Nakatia ba TV, Batie Libaya. Tamba Pambo. Bandeko balandi mission na bino oyo bozelaka oyo bolukaka tango nyonso eyelaka bino makambo ya bien makambo ya kitoko vraiment émission na bino tokundola bosolo ezali émission oyo toponaki yango elongola papa de Nzinga na kozala na kati ya Gemidor pona kotalisa bino ba actualité kolobela bino makambo oyo ezo koleka na mboka Angola kotalisa bino ba vie ya ba artiste kotalisa bino ba vérité. Ah, tozali comme vérité quand même que non batu balingi vérité te batu balingi bosolote kasi biso zani na chwate tozawana kaka pona robeta bandika po passer makila ya mwana ntemi ezali vena na nzoto na lobaka tango nyoso tango zako ya émission oyoyo bongisaka déjà munga soko za muta attention soki ozali moto ya stoma bongisaka déjà po awa totia déjà pilipili za permanent mi bonga manga déjà passer pilipili za permanent vraiment ngako pesa ba merci na ngai na mama bita vraiment mama bita oyo zali ko soutenir émission pe soutenir œuvre oyo aza ko soutenir Gemidor et to mama et mata vraiment na repesa ba merci na ngana Rick la douce vraiment oyo conseiller par rapport ya émission ndenge za ko kendele soka moni azanga na ko benga te azanga na ko taba commentaire te Rick la douce vraiment merci beaucoup vraiment to sa ko kende na yambela kibino muto oyo ayebi ko lo babo senga nga pena na element to sala na ye bo senga bobi no mulumba tozo zele na plateau
tout est là qui convite d'être le bras en portugais tout est là qui invitation peut aller répondre voilà bon dia boa tarde ça dépend air bonne nuit bon dia boa tarde ça dépend air bande ko ba l'émission ndet na air au Canada balali déjà na États-Unis pe bazar là ba conflit ba payer belé na bazipe bamboka musu balali déjà ba conflit on ba la muka ba voilà place on a tout le monde un miracle ensemble là ba salba miracle belé donc là la muka déjà miracle à liboso voilà les arabes habitués les habitués voilà belé tout ça ina bango lelo et pardon lobby lelo bazate belé tout matin mi tout ka belé ba ko na ba destination te donc nous tout ça miracle ensemble voilà par rapport à wana loko ozawana na sagesse wana actrice moko auti kokufa la pardon actrice moko kokufa la papa Michou mes condoléances à toute la famille mes condoléances à Michou a kokufa la papa né le papa Zaki Mbila Azaki Soda na FRDC na mona ba publication na groupe sala penda passe mais liwa ezanzira na biso nous azara toujours makasi nzamba pesa repega mutazwaka donc à part wana ya kolbezaka nzambe a continuer ko protéger voilà ba ya biso je me dors par exemple sengo ya koyeba que no baza devant nani wa babolo donc les première émission ya je me dors boza nga na zali boso na bino na artiste na bengam na kombo ya Rash mais non na nga eza Verlin Bukalambai non c'est ni que za Rash wana no ya famille non la famille vient Verlin Bukalambai donc non famille pour ça famille Bukalambai aux 50e na album na biso na 5e de la famille boza combien toza bo biso papa boti biso na maman moko te ah ouais toza un peu belé donc famille za mo belé famille za penda mo belé voilà donc les né na biso Chantal Bukalambai au Kiti mon grand frère qui est un homme repose à paix et ça tikane biso troisième moi ko za Chico Bukalambai donc ba toza belé voilà to uta ko sana no interview moko je passe na matanga ya mi José to za no yo ti ozala ki wana na cimetière na enterrement vraiment makambo lobaki ezalaki choquant mais bato pe bazali na besoin mais so bato ninga keno mulumba aleka no to yeba no parcours na ye voilà parcours na sali pe moi parcours mingi ouais na sali parcours mingi na bande na musique na zaki danseur na longo na musique nde na yo ya na art na dramatique donc na yo banda art na ngana niveau Congo ouais nde na bandi art na ngai et pas ya grand frère na ngamoko tant na musique esimbaki te na veille déception na musique nde ba vie ba yo ko tanga na art ezalaki groupe ya Pasteur Lesungi Pasteur Ben na Toué Odimba on a penda ba vie na ngana palin chaque répétition tozaka na bango nde to ba moni kuna esimbi te apetia na palin mo ba stress mambo belé de massa ne moko Toué Odimba Ben nanga tokenda répétition na répétition nde amatianga na scène sans que a solananga eloko te a Verlin mata wana amati wana bapesanga na kombo te na mati pe wana na monika grand frère nanga ye wana to banyo jouer na ye ngamona banda na ko seka joueur sexa rapona seka na scène waka ba ko tanga esprit na ko karate nazo seka na scène mais ba comprendre que zamba liboso nde après deuxième temps ba yo kabwana ba lisungi li atikali na Odimba na Toué toké na limité na quartier Ndano na 17e wana ba rep bandi wana na chez les voisins to banda na chez les voisins na quartier Ndano ba biracha ba fata ben ba pechar non on dirait ça trop chango nga penda chango nga petro pomo nga na botami na kauka na kalamu mais vi na nga kokola na nga nyonso tout petro pomo chez père petro pomo lo chebiso kobotama na quartier wana bena kobotama ya maternité te na bota hôpital des akuna tobotama na quartier wana parce qu'à l'époque tozaki na ka on a 30 parler ça na après ba quelques mois nde to yesiko et pas na biso moko ah ouais mona histoire on a kuta ipona zaki bébé quoi histoire na kuta ki ba betela inga mwana nde na esiko chango
nani babenga ngoni mwana nkasi na ngani on salami na changu na bandiko nguluma changu vimo bimba changu aprende bandiko tambola ndeza la bana petro comment bazolanda yo bana petro batu musu bajembela ngengi mais olukela ngengi ba oyeba oyeba na tena ngengi ngo bina petro bongo mais na vanda pena yelo na vandi pena mbinza petro komonde na pena changu c'est que circuler mingi na ba théâtre ba groupe théâtral ya ba côté kuna te na circuler mingi te circuler mingi te mingi nde na circuler ko tu na mupanjo ko tu ba côté Kasavo lemba ba matete ba limité na circuler mingi kuna on est na kin théâtre va na mingi ba elwane lemba so ozu lemba ozu théâtre za nga matonge eza ba matonge kuna ko tokeno musika théâtre penda base na biso vandi makala makala pourquoi makala bon pourquoi makala moni ba producteur mingi balé ba bana makala ba producteur belé so je ba théâtre tout lemba makala izaki bango mais cause en raison par rapport que na makala pe bimisi ba comédie belé ya makasi na so bisayo na théâtre nous avons bon lemba makala ba onde bakanga na monde a lemba makala. Voilà, c'est là par où nengo okendaki nango au jeu bon outi na musique na musique au na théâtre na théâtre na monde théâtre ce que on a ko vanda on a vandi na bosser na yo beta tour matadi ton na bosser na beti tour matadi na kena matadi na kena ponti à théâtre te na kena na ponti ka ndela ko découvrir province mon na passer en neto bana portugais voilà ko passer do mo bon ton na komi kuna wana ba groupe ya wabelo mille effets ba yo panza na tomba mille effets ba panzani ba ekira wa mama leki tokuta na bona matadi na kuna yebe na ngateke ba yepe matadi na vanda na parler na mona ka ba yewa na banini sendeni bien standard oza ko to na bia wana za mais te to yaki wa banini groupe za na bia bo bino kuna bo te to longwa déjà to sali bord mo bokoto yo to répéter na dama on a ce qu'on a vu faut poster non te il faut ya kuna journée ba peng eza jeudi entre jeudi à vendredi do mabongo na kenda ba manga pe président na bango mutabeng sa bango to solo li mambu tupe a sepel singa ndenge zala ayambi nga pena bien a invité nga petit na bureau na ye na bana ba répétition en tout cas viana nzamba pambole ce qui a toujours à vie parce que to solar les sousté contact et katana depuis 2010 ou bien 9 do mabongo solar les sousté Vegi, n'a pas toujours combiné Vegi. So aux envies vraiment tout cas je te salue à passer pour au salanga bena bien na matadi. Na kenda matadi na makamusus mais na kina kuti makamusus. Donc pour vivre au tambola, au lia, au mela donc ils en maboka viona. Na zonga peki na kabela ngambongo afutela ngati billet. Na zongi pekini. Ande pe na Angola. Angola comme na nini? Angola na comme na fin 2010. On de tambo na makila na théâtre na nzoto dans ekota pende kuba kwa vana ya Angola pe na Frankata mukeli boy fondation pa président Sobe qui j'étais salé à passer après Sobe mais na mona pe kuna kakele kai makasi akaba misho baza kuna misho bojo yo le kawa makasi yo le ka potalika espace na espace baza kinde bele baleka ke bele makasi moni place bat baleke bele so ke ba guerre de banjoro bazali te banjoro te nzoko na avala te expérience quand des contents on a raté mais n'est pas micho baza ya banjoro tango yo yewana obengi banzoko c'est que ba o pe ba elelo yo micho de atanga za pene sobe yazomona ya zanjoko yo siko azomona shimbiriki te wana te imaginaka yazomona tango yozo yazomona ya shimbiriki kaste ya amona ngande na po ya yambinga na mouvement mais le biti kazanzoko travail na ngande ko lakisa ke non tozandenge moko to aleki to ndenge nini yo ya nango oyo convaincre et sobe po alongo la micho oyo ndeti na nini faut barelo moko biso yo to jouer lokolo moko te ça veut dire biso jouer lokolo moko ngande na jouer lokolo moko te na s'incarna na rôle nyonso tout micho azana lokolo moko so memi na boyi a jouer te so ko na normal a jouer te Micho s'incarne un rôle mususte à part rôle néona
ana rôle muso en sekarana te ngas kuna za standard na sekarana na rôle nyonso tout ya ki papa na zawana mwana na zawana yaya na zawana voilà tango komi na Angola bit na ezaki nini oyo continuer théâtre boya ki na bit na mososo nga na Angola mutabeng sa grand frère na nga pasteur Tony j'étais sali à passage place à sali à peine Europe bambote belé vesi ko sali mutabeng sa nga tango na ye bandi pe cop ni de ponga na ya na cadre ki ya kuluka na ya arte utinde art oye cop na ye cop to bimara to zonga bani ndeto sacré tito j'étais sali bendele voilà yende mutakuta groupe mo ya théâtre et do bazaki en plein tournage ba film na bango na beteni ngali solo ana kutana groupe mo wana banini mais to suzone ba contact dimanche ba na répétition dimanche ah bon ok c'est bon dimanche après église to za kuna le dimanche après église to kuna ben bibi se peut bien to si peu d'espace ma tout ba pe biso ba place to vandi to jouer ba c'est na biso. Mais tawana yo komaki déjà oyoka ke ba groupe mo ezalaka ke be fonctionnaire to banda ko to lukangonde ezate te to kana monte mais nzoka nde ezalaka sko elo ni salaka ezala na palanka te ezalaka kimbangu sapu ba côté kuna nde ezalaka so ki sapu c'est wana ba président Bouba de bazali ezalaka président Bouba yena kana sapu président Jetem na Kapolo ba côté kimbangu boy ka ba mi bale el wana à part Batama Bor, na président Maréchal Azaïna Rocha. Président Maréchal. Azaïna Rocha. Bah on est pas là qui se compte tant tout bisous peut te bandi qu'on répétait. To kuta dia basali film na bango. Parce qu'on est basali film bon et c'est qui est spectacle. Président il y a que le groupe on est président gauche, j'étais sali mauvais. Il y a peut-être soit azara na France na to déjà zongimbo kapo ya ke na zonga. Et on a des esprits pour vivre des bangoana gauche parce que tant que tu as organisé un spectacle il y a pas de kitambo na biso mais ça qui balle après balle tu es nation un bélier spectacle ba beti na ba pe balle tant que tu as un spectacle et l'équipe bien tu jouer ba rola ba ndeko da ba jouer na film biso na spectacle biso to jouer na sacré na ba quelques membres au président ndenga paparaki tant que on a épaissi tu aurais quitté les sous-bas toujours. Spectacle, voilà. Et spectacle, c'est ça qui toque un bon côté, tout pépélé. Tu bimara bien jour. Nde place na mona waya. Koko waya. Mais tu solo la raté. À se présenter kaka devant nga bon ok c'est bon. Et les cas na mon pays. Deuxième spectacle. Ba Pouloulou Bayaka, ba vi modéro, Pouloulou qui est un homme réponse appelé. Na ba boui sur na bosante ba maman pe là ba ba te belé ba on pe ba makam na bango ba la cop na bango na président sai ba la ba cop na bango parce que président gauche a ke ko solliciter bango tango solliciter bango bandimi solo le pe bon cacher exactement tout ça là pour production sur place matériel mouké Kaboli n'engagera. Voilà c'est vraiment on l'a bien bon et mon nana. Bah yé pe bandimi to sali pe to jouer bon on peut côté place ce que relation comment qui va vi modéro ba Pouloulou ba nan tout. Évidé na mon mais tawana yo na bango déjà kuna boye banaka. Contact voilà. Tango ba yé to silani bongo ba kei na bango. Est-ce que to kutana na yo mona Gervis Dombas. Non. Tout le monde comprend que nos bactéries pe baza. Bazali. Bactéries, bah jour en blanc tout le monde est bactéries. Parce que tant que si li bongo, to solo na président gauche, le que groupe éthique à la kuna na bangal, to banzala na bangal na el kuna. To ya na groupe koto visibilité ça par rapport ya kuna. Na kondima tant to yebana ce qu'on a Tigre Joël. To solo na ye accordé à standard bon place. Bon nous répéter na Sinatra boye mpanzo to yesiko palanka to lungwe kuna bakota bavokumbira elanga to ye palanka tant to ye palanka na Sinatra première répétition pesa makambo et pesa makambo bobenga papa lion ya penda yebutu donc ngana kuma ko liana mbonga ba collègue ça d'Angola c'est d'Angola
bavanda koyana bacouragement na ye ntango bato tu bakomesa kokoyana barépétition na biso wana ye ovanda tellement président bika azalaka na bamission na ye cope na ye esengaki avoyager akei yo bika visionnaire soki aza te mbutu ezangaka te ekoti simba tika na kati ya pena okende siko barépétition siko waya ye kobenganga te rashi cope mo boye eza boye yaka nde na ye nini cope akabu spectacle mo boye eza na koti ya kabu président Mutombo ye ya déplacé ni tosolo mpe na président Mutombo alongoli ngai atuni ngai yo nde nini abite ngai na problème te so bope mbongo cope tosali mosala atuni ngai na biso 600 habité 600 te na mpe o 400 on a posé à théâtre c'est continue en de arrangement wana siko omoni siko kena obandi mona mbongo ya Angola ya musala ngo musala ngo siko po ba boss yango bazalaki na bango mais moi bano bango exactement uyoka bango kana masolo siko na nzela musala nde bakomi komonana via pianga $400 na zwa pe mbongo bazana sec digi avi mbongo na kati yote ta wana na théâtre ya ta wana ya Angola na ya Congo préféré sala wapi te awa 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 oh mais tout na président sai avant akoma o azalelo mbongo ebele tango yaka zwango awa Angola na ndimi te kasala 2 voyages ou bien 3 voyages ya so ebele ko zami balé président sai aya wa zwa mbongo ya blague te président sai zwa mbongo awa azwa mbongo okutena sek didi kutena ye azupe $400 na nga pesinga na président Devos président nani RTG Caleb on peut na ndenge na bango na tala ka bana baza bali on a kaita liboso théâtre oyo ozwate na Congo monisco kaita mboy bona komona na pesa namo na Angola sko moni kaita dikubo série wana na Congo wana oyini na mtu zani na matadi omoni ka kosa wana basa bona baza na ba 50 te abanda kosa te ibanda ko yelinga na basana ba 50 wa omoni kaita ça dit dia tan kaita bo na boya ka be fort munga sali pona ngate ngato kabeli nga $10 na za reconnaissant ka toujours pas et là te l'aura ya pinga 100 ngana boya 10 na yote jamais impossible nga so tumba masa tu bazara na ngai nga ngate devant mutu na ngate so tunda masa na bazana ba iba so te rash penda mambana na mote tanga pinga mbongo na zimbongo to yepe na poko wana to sali boulot et vide nde flash amonani place na mona flash ou ya présenter nga flash a présenter flash ngai to vandi to sololi to zu idée ko sala Angola verdade nde temps to sala idée wana verdade Angola mambo ye bele pe to vandi to sali to sololi wana présent Caleb ba soli ba contrat na ndenge na bango te ba soli na contrat na ndenge na bango ba vip ba so ba la eza ko to film a présent des fois mambo ya kana on peut teka ba profita ba teka film on peut le même jour ou sila ba inatena ba kwanza ba kikolo ndenge za la sirone za ka bongo tant ba ya kana ba filmer pone a sera disque mais ça ya internet c'est on a sera disque masuna betelo ya disque mais tant wana totele mara place na ko mi ba disque to za na place wana tant wana bozo teka ba disque na ba wenze no bozo kende tina ba province ko teka ba disque ya ko tambusa boy ba somba bino ba artiste mais tant wana pe kana na Congo pe disque to teka ma bazo tourner disque te kama mais sikoyo pourquoi bango na Congo bande ko teka tembe bino wa na ngolo mona se wana bozo ke na ba wenzela ba kikolo ko tambola ko teka ba disque boy est-ce que eza vie ya artiste ateka CD na wenze boy et so pas bino pe mingi quelque part so pas biso te yo ka sone explique azamboka mupayati artiste na chkwanza te eza normal azamboka mupaya yo kama ko te biso na ba musicien ba teki ba CD awa yo so bela ka biso Clovis a bêté album nebi mi ateka on a choisi. Ya rotamu saboina na hotel na bandeli na sac Clovis makola. Biso na chkwanza so teka disque tu terminer so teka ba disque na ye moko présent. Ateli mi ana ba so teka disque radio côté so beta disque ba somba. Eteka mi bongo. Webi pona nini? Na Congo makambane ko simba tepo ba filme o bande ko ya ko teka ma awa. Na Congo to bande ko tala ngote. So bengi mutu azana kini c'est quoi notuni oyebi film mo titre na mo kokoso ayebi so ayebi amote pour on est qui producteur a sali sélection pour jouer a vu exemplaire né a quel mo poto qui a lambi
ceux qui n'a pas été bimi lundi pour mimi wanda ma lundi biso na mula bana zongo vendredi samedi nouveauté continue à marcher vous comprenez banda côté kama bongo parce que biso peut tonto zongo to ina oya biso ceux to na producteur T ceux qui beaucoup côté que exemplaire na binoté bon multiplier bino moko on appelle bazo pirater bino pas mais mamba pirate ko bandi lelo. Voilà, donc il y a dans la place où on a évolution, il y a spectacle. Eh, spectacle, puis si on bien tout coutani tout soleil ma flash tout ça la groupe. Bah ya tout vendre mon bondonné ça toujours. Tout vu gâteau tout chiwana, mon am dans bon atlenga na on chef boyenga. Les seuls postes au biso to pesa, ils a un grand frère na pasteur Ben. Biso de to pesa et poste wana. Aza poste ni. Il y a président. Il me sera président na biso to pierre ma présidence na maboko neko to tala ki selon capacité na ye pour d'abord ba mona nonga mona ça. Vous avez né longo. Ya ki ayo rejoindre bino. Aye ko rejoindre biso. Ya ko mara luanda samedi dimanche réunion wana. Réunion wana. Est-ce qu'on a mimi tant aye au juge que non. Bongama to ke réunion. Au juge président. Complexe na bino uti musika. Mamonga na mona lelo. Donc vous tapez na bino mon papa makambo yo loba ya omoni na yebisa ki okeno bino botika nini o batu ba yelelo ba BBC c'est la complexité mais comment muto yembala moko boza na maîtrise bo PC mbala moko poste président tozana awa osa musana yo bien on se comprend osa musana yo bien parce que yo présenter nga papa na yo pour na respecter papa no fona mona ngwe pa na yo. Ah, donc on comprend bien, Bataki est place à critères, mais oui. Mais oui. Mais oya boboya mo na bité po moi baba na mo mais baba na mo tata na poste à 7 baba na roté disciplinaire après ma président poste ni yo pesanga boba ne maman président vous faites mané disciplinaire bonga na zawa na ngape na mono na zawa na poste à opacité ko yo pied poste à poste sont des postes disciplinaires. Au Européen, c'est un niveau net. Il était président des prix Congo. Aïe, comme c'est disciplinaire. Na comprendre que bino BBC mambe belé na loi na makambo ezo sala masiko ya makambo si ba copier bino bo sala déjà. Eh ba on ba bongi si biso zo BBC ba bongi si. Te ba on sala ka oyo na mona pa na bango na on pe bino bo sala ka. To pesi yango zo betali solo. Yo kanga ya mulama. To pesa ki yango poto mona ki ba critère na ba capacité na ye. De to pesi yango. Atambusi mouvement kitoko. Mutu mutu andima gara nalinga to simba mutu on a raisonné so si mutu betaka bandika rapidement tant na beta ba solo yo na raisonné ga bo fo ba maso bandima ki ba charge ngana oza metteur à scène ngana oza chef à répétition ngai boy ba sundola ngo apesa répétition une fois papa lokoso masana ngai to zakana chaque jour alega na boulot na nga après ça répéter une fois mais on a quoi ça n'a été c'est va minimiser c'est que ba moné que non ba on va libano la place à président bino aussi président bo PC quelque chose bo ça on va pas ça on va passer à répéter bo tina ba masa to ko kandete akokate ngana former bana na mboka oyo ngana former bana o so na vandi boye bani ko tuna bango ba so wana c'est to za boza pona ye. Est-ce que l'Angola a formateur de théâtre basali oh ça que non oh ça que sur vendre tali que non donc quoi toute sa place ouana pour le bien que non ba kimaki bazoko ko pesa répétition est-ce que ba formateur de théâtre basali ba pesa répétition au sur vendre tali basali so une ti sacré bendel tu travailles na ngana ni mamutu pambate tu travailles na sacré. So abota ngande 5 Robin sana nana. Bon, sacré déjà. Nako lo baba on a travaillé na bango. Nako inventé. Na travaillé na sacré. Na ko toujours on ça expliquer ba ouais ah, chaque ça répétition ndeko na nga penza. Ouais, est-ce que abetela ngana MM azonga ni Congo. Ah, rache mais tozana sacré ba go pe sa répétition ndenge mona elinge la xani na bi. Elingo la xani. Na comprenez que ba créer polémique.
ne olingela ni ça vi na ye amoni ke ndenge na pesa répétition n'est pas pesa donc sona longoli sacré n'habite pour na tamboli pas groupe musuté sacré ngamukonde na vandi boye na groupe te na suki wana ya sacré te na suki wana bao nyoso bazana na bano nyoso bano nyoso te bano nyoso babimi abatanga bakomba batuna ya batu babimisa bango so yo oyo kangote nana bimisa nani anango na lwana mais ça ba groupe belé maman biso via azara na groupe aweza ba RK babimi batu belé pe babimaki na kati wana so si maman na biso étoile azana groupe atisi le fonctionnaire totala batu oti na ba Congo totala batu oti na ba Congo na pesma salanga sonnerie mbote sikaza sonnerie il y a la charge il y a groupe il y a maman vie sonnerie a la charge à groupe maman vie en cadre qui a mon kitoko ce qu'on a la formation sonnerie basana ba critère wana mais ce ba formateur basate c'est que bana ba rozala na Congo to mo nango na Congo to mo nango tango bato bazo bima c'est bazana na place bazo uta webi le mo na loba lundi oyo nazaki na groupe mo ba invité nga na répétition na bango pas président JC na répétition na bango paya na kuti paya nani président JC na mabo te na palanka awa kaka na palanka na kuti chef na bango répétition a appelé sa répétition a pied bango ba décorer scénique hein ba décorer scène. On a moni loko wana na se rappeler mbamoko parce que parmi bana oyo a appelé sa répétition bana na baza wana parmi bana ozo pesa répétition bana ya zo encadrer zo pesa bango répétition bana na mibale baza wana et nazaki si bon ça le loko wana et puis o peka na ciblaki ye peka mutabu asale loko wana ba tutu bazaki na baleki bakokia mote tango ke asali yango yemo ratalinga na musika na cheka na fox yo pesa pa mwana ndenge yebelaki na fox omonelaki mutu azako pesa ye na bango ba so comparer bango nano ko mona ke na azana sagesse ko le kamninga po ça la rappelle mutu so zo mon élève mais aza maître oui na art complète kaka na art complète kaka et ko zana mayele moko boye ya zana ngonga na zwa kité ya tikalo zo na sima pour lelo art ezo évoluer net na Congo pina art ezo avancer tozara na technologie sima ya kalato tozaki na mon théâtre de chez nous les a sous théâtre de chez nous et tikalo quoi slogan na biso mais ils a sous théâtre de chez nous comment pina art dramatique il faut jouer penza au remarquer na ba film o ba si la ba ça la comédie ça la rapena te de chez nous na quatre pena existera les sous-té balon la comédie balon la pena comédie na quatre on comprend et on a vu ça qui yo tango tunanga ba micho ni ça qui yo micho aza lo kolomoko ngana lo kolomoko te amoni et alors lo ngo comparer micho na ba bobo na ba ambulance te ambulance wana haya ba micho vous comprenez ah voilà non c'est le ngo tala ba Pierrot so nous trouvera Pierrot ba décor pour Pierrot à ça la comédie classique ba décor ba ça la comédie classique ba lava mais ceux qui ba longo ba comédie classique non ba better normal mais nous trouvera lava leader mon papa ah oui donc yesikoyo ba biloko na nga mingi na bana ko inspiré par lava leader ah voilà on va vivre on doit quitter ba mode belé skaza disco ba film na nga kala to joana ba flash baba ndamu na bana ke no yo yana vision ya lava mais malgré que bana ko kimango mais nga mona bi ke no téléphone ka ndambo ki lava ndambo ki ngai osangisi na ko 100% donc na ba sens wana mais le but est que non Michel abi ko jouer tété ba jouer na bango penda un bon artiste bon bosser a fait sa position na question na tonio répondre nga yango te na pita mo mona ki mwana otalié ngam tu na formé mwana otana mutu aza ko pesa ye différence au balance ki ya bango mi balé bon différence ya bango mi balé nani ne mutu fala ki ala ki sa moninga pour tout le monde rappelle que non aux autres aza élève mais aza pena ba capacité
problème est d'abord organisation un groupe na bango président ndenge a pesa qui fonctionne pas ya wana peut-être amona que y a na capacité wana ya kokamba mais le but est que mona azana capacité wana te azana na capacité wana parce que fonction mona azana ngo aza deuxième personnalité na kati ya groupe wana donc après président na bango isaïe ah ouais on comprend mais le but est que le col chef a répété des faut répéter et là on a ce plat qui n'est quoi mona kuchena tenir de scène naé avant d'y penser a pesipe muninga o eza fonction naé a sala musala à l'aise à l'ongoli humidité na ya tient mo panzi a so jouer normal après répétition à la tisima ba pété na ma peka donc na sens avant de faire la branche mosusu rapidement moi nazo la caméra no yangwana moi nazo Rolanda yo soki za na likambo ko jouer rapidement tolio ko pesa rapidement avant de faire la branche mosusu rapidement te basé benina pesa banka toujours courage o bango mo ba etu na kina ba répétition na bango na ça ba en tout cas courage nde bolinga musala o un jour epesa bino pona moni ba o bozaki na bango belé batiki mais bino bo continuer ka c'est que boza pena na amour ya musala o et ko fongula bino ba porte un jour yemo repet lundi et font la maman porte parce que tous ala qui na interview le bec non ba non nyoso ba ça tête que le ba bénéficier le remonter donc on peut ça écouter espoir wana on peut ça écouter espoir wana ko fongula ba porte n'a qu'au bénéficier de des choses différentes. Vous comprenez? Ngana le la porte. Même si nanzela na ngai moko. Bénéfice vers rendre la porte. Obini. Na on le biso si to kenda dia na makambo na biso. To kenda na makambo. Parce que bon ya tika yeta matika yosko zongo ongo pese ba assurance ni ongo pesa. Na pese assurance on a pas décourager té. Na pas décourager té. Faut la force. Allez ndaka ata ozwane le roté. Lenda ya le roté. Moi na le roté. Mais ba film les okota ba ko tsaka ba film presque une tout ça ba na chaîne bango ba futa chaîne ngo ngana oye baté mais bon je pense que bon mais ba faté bon ba faté ngana on fortifier toujours na ko démoraliser te ko décourager te faut na fortifier courage et ko simba parce que obi eloko tikali na bango na monanga pour moi ça peut belé ba na ba componente petit mo ba en États-Unis al sepeli na ngai petit mo ba za na France al sepeli na ngai mikolo donc ba cop na bino et bon ya ndetya batangola wa bénéfice na libala ngana na no tanga ba bino okutana chance wana ko ya lopsanga ba ma mfuso apamba okutana chance wana te na po okutana obeti zo ka $400 okutana ngombe ba chance wana okutana to na kini batebe ba kena opoto ya mabala wana mais tout na sonnerie j'ai vu muso ya basonnerie ne miso tout na yebisa yo ngai ba belé so ngai elo mo côté na mona ego na ko sala moté na moki on sultano na kofite na ninga sko ba jona te ngaba benga nga trop na WhatsApp na ngaba ba sia poto na yebi monté na bi ba monté nga to sala film ya masala mo boye deo si je savais que je te sali masala nga deo grâce mon conseil qui na film on a si je savais les cas et kenda mene na so ba appel les États-Unis o ngana kenda na États-Unis te na so ba appel ba to lunda o ngana kenda lunda te et na so pena ba mbongo uta lunde ya mbongo côté o ka ba boka boss ke Gauss Kebe o kana ko mbona te Gauss Kebe fali ayemba e fera yemba e ngana ba polo na ye ya masana ngai langa te biloko ba kolino ba peso ya ngo mbongo ba chauffeur ne moko ba ya ba bosuna ko talvalade eza pona film ane ko tsanga alvalade to kinana bango na ba eva ba yamba bisuna alvalade wana to ki to vandi pepele ba pesanga mbongo par nanga ote kolino ngo e uche pa boss ba na pesa ezala sko ngai ne funa kende lunda mais ici maraté est-ce que l'état passé royal sous te lokuta ya soute raison ni penda o yo de style que non lelo o longa la non o pem salon dans monde théâtre pour bénéficier de soute ou bien ba manque de respect par rapport ba manque de respect pas nan o lo ba yana ngona cimetière ba no bazo le bazo na qui importance na batu na bango
moto azali impolia qui par moto te yo kana te ba qui par baza bat ba yebi ke kuna suna ke kuna libende muteza ouais ba yebi baza bat ba banya matin ba yebi biso sko seri na biso yo kana bisayo donc biso do travailler président Boubakuna président j'étais maza président Marichal na bakosha na bango kuna mankime za la raté au moins na mututu azo respirer kitoko to liambomba mercen ba kota ba pesa makambo bona film biso premier film auto sala na groupe na biso na ba flash muta pesa mbongo wana sénégalais na bosani kombo na aya na songi ambeli a sepeli na répétition akabela nga $300 abenga na kende na magasin na ezaki na Corée plein bateka ba pièce de rechange to kinana entre waya bien so rola na mai nini ngoyo ba pesa ora ba 400 ba koto le kaboyo ke na matani na répétition na biso zaki 300 ngako net roi David akabela nga mbongo malonga te mais oh okapena waya ba pesa 200 du coup flash à 300 okuna 800 pa mba doit aller mon théâtre ko waya pas en kati ali pembongo bon autant à limbongo déjà na belé ni ngwana sko na yo karaba to pe ba reprocha kaye que non makambasala na ba matanga ya okeno senga ba mbongo les important théâtre ngone tout ça akosa ne jubilete akosa ne jubilete ya mbongo na bambasala matango sky ba kopa mo utikiniti ko prester na bibembe wena kini pena mona mamba bandi amote e utikini suputanga utikini na yesika ena idéologie wana atali amtobetani ba amambo bien waya abazaki ba misa tuye waya mwanangulu lelo mais ça pepele courage na Portugal akepota tiki baninga eza idéologie na bango ba créer ki parce que yebisanga iso zi supu ovandise na groupe na yo zi waya lelo na ba lelo otie na groupe na yo yebisanga o pesa bango ni ke lelo répétition eza matanga mombo eza na Lioni awa oza sir bon ke matanga wana te ba répéter est-ce que ça normal artiste faut vivre na vie à kotambola ningona vers matanga OK mais tout ça va parce que déjà ne ba ke na ningona ne pas que comme na robina matoy ba tumsupe ba na rolo ba genre na rolo ba ke no ba tonga rapé o ba loba tout le monde a les réseaux sociaux yoka mutu bena attaquer ta yo senti bena attaquer bango o to benga wana to groupe ngo na wana matangos parce que matangos déjà bon ba poster kana bibembe kasi a jouer ce qui sioti tant aussi ce que c'est pc par naït alors le stress vous avez un souci vous avez un bakanda vous avez un raisonner belo bandi ko seka moral les gens moins calme pc par naït ce qui pose na mo ce pose na mutaleki na ya normal que ma beza a sali le côté aina bara bando senga wana ndi to biloko ande to linga moté ba biloko wana pe ba le prêtre mi bazoki ma baba passer ba artiste trop de matolo yango wana sko e BBC yango wana tozana valeur te pona ba biloko wana ba artiste trop de matolo donc bazoki misa ba prêtre tozana valeur te pona ba biloko ba mécène bazoki azo mela moi boya ba pona sino mbongo te olobi ba sa rappel sino na ba mbongo te boke singa bango lisusu na ba bar peut-être mutana 50,000 na alianta banae amela moi 20 na yo bandi kolande sima voilà to ba zazo amote c'est parce que non toza na réplique moko na mission na biso to ko itara mutaline te da problème te to ko itara mutaline donc ne toza no boye to ko tisi troisième mutaline to comme le 3 personnes à plateau et à partir de la ligne wa je pense que non et dépendant ka to robenga na Congo to robenga na Poto to robenga na Angola ça dépend de to lingeli mais les loto sepela ki to benga à partir à Europe bonne tarde bonne santé papa Zamba obati la forma kimia ça mpandi na kimia vraiment ezali au profite pe sabiso température à météo kuna to éviter mbula malili ou moi température à météo à tozana moi donc météo yango ezalaki na sana donc moi na quand t'appelles na la météo ezalaki voilà moi wana ezalaka wana histoire raté wana ba moi donc moi ezana ngome malili ezana mon pepe malili ouais
moi il pendait bimi normalement le roi toi dans hiver donc yeah. Voilà, je pense que non ozana plateau na biso ya Gemidor na ebité ko ko lobanini na genre émission yo lelo to linga to tika binote ba ibozalanga na biso awa na Angola bosala na biso bosala pe are bobimi alibanda to linga to tika binote to préférer que notre sala genre émission moko na nzela ya ligne to so la rapena na bino okoko lobanini na to kundola bosolo idée moko bien donc to kundola bosolo pour moi en fait Luanda Mobimba bana to umbeli na Angola donc j'étais journaliste à jouer idée au ya kokabola idée na biso banda et ça vraiment j'ai mis dans TV donc merci même moral pour moi idée bien pour moi ouais papa flash ozo reconnaître mon to sola nango on y est pas artiste hein ouais azala pe na Luanda awa naki déjà ça alibanda azala ki aba ça en Europe et le Bénin de bon chanzaka voilà moral et kitara déjà donc na téléphone les sous ngongo tala moi calapé au moins peut-être sur la moi cala voilà donc c'est ça mais à partir combo non il pas déjà émission ezole ka be monstrueux belé émission yo mona tant autant comme émission ezole ka ba nine belé parce que to sala ki enregistre pour na bino ou parce que to me rapport au côté saka papa jokazala ki na côté c'est les passer patron tala kaka ba ne belé ba écoute na suna nzela téléphone voilà directement tozali na plateau na biso tozali na papa Matalatala azali à groupe Tembe na Tembe président DJ Condé Bayene tozane na plateau. Ah ouais, tu es bani très bien, to solo la paix, malebele, to kutana. Voilà. Yé nazasi raconte na ngane ce que ça la macho to betaka tembe na groupe ya mamé. Les étoiles. On a ngana boma bino. Ayala boma bango. Dernier raconte la wana. Hein? OK. Voilà. Tirer babosa na baparez. Babosa na baparez. Babosa na baparez mais nazala meilleur défenseur. On a bimara ndebo profitara. Tchaba ba bébélé. Voilà vraiment secret émission yango bomoni bometa bato bakutanaka. Babita on a bimena na poto. Ouais. Bometa bato bakutana bare manenge bimaka. Da bato bandeko babani ba souvenir baniko bimesalaka bien yango moni to ponaki genre émission ezala na Luanda et ça la malamu. Donc na place baninga babenga naka bakoko benga na tembe na kati ya tokundola bosolo bakutani basololi plateau moko esali malamu. Papa Matalatala na yebite na tuna question moko boye awa to sola ki yango na papa Rash mais ezalaki na cadre ya matanga ni Renato mi José na tuna ke Angola théâtre eza ko tourner place moko nane matate yo zalaki awa otiki yango mais pour emata ezosenga nini po ezaka na aéroport wana ezobaluka kaka emata raté même yo zalaki na avion tant baluki ale destination bokei ingénieur Mulumba na ebisayo nzambe ekuta zwa lokumu po ozana presse ozana Gemidor TV donc ozana émission ya bosolo la tokundola bosolo donc côté on a vraiment donc ozwa lipa la facilité théâtre eza pas théâtre Angola wana zo décourager batotiki obendene alors ben solo donc moyen décourager bato ezati donc musala to sala ya Angola wana sala ya théâtre Angola par force donc sala yango te poto gagner to sala yango musala biso ko gagner ezati bon les camions sera la solution nango soko moni que non di kamboyo poto bima eza passe soko pobo bima po soko bo bima passe wana longa fo esenga nini ba stratégie esenga nini ingénieur Mulumba ngai na ebiti ya solo na leader azana plateau nga na ebiti so ba rosa nini poto nga na sala ki wana solution na ngwe mona ngiti non ndina zapi libanda bona ebiti so na rosa ndengeni yekuta do c'est capable de no érotique alors avancer sauter donc époque
alobaki déjà époque na bango de bakena na makambo nyonso donc à époque na bango bakena na makambo nyonso baro aola na raison parce que na bakilelo oyo eza mwa passe théâtre Angola ebonga po ceux qui aussi par exemple na pesa par exemple que soko osinde DJ Konde par exemple molakisi ocha DJ Konde par exemple na leader molakisi na leader moko bo songolo par là ba na rotanga sur ndeti leader nani aujourd'hui par exemple DJ Konde nde bazala bien na leader afande ya les étoiles basangana basala idée moko bo ya bien o kito mata ba obeba na kaka ba obeba na premièrement ba owelela nani faza la leader ede ba obeba na susto ki mke koti na mamambongo ba obeba na kaka des trois artiste nyonso tu bazana Angola wana baolinga théâtre zalaka na palanka ok théâtre koza na limité ekoza na lemba ekoza na gambela ekoza supe wapi mais voilà nzonzi nde 500 ba artiste sko bolingo wana nde sikoyo ezate lelo na théâtre na biso Angola nzonzi babengisa kaka Mamo Indo ejoka bidi basponana ka bilongi sko ndeti ba biso ba oyo to benga biso na nzonzi nkan to yebanite d'abord ma zoaka bilongi bato ba joie da na Congo ba bengi ba bati ba na nzonzi donc théâtre Angola eza pas si peu avancé donc si on comprend bien théâtre comment le avantage pas bateau babanda na Congo ah mais oui bateau babanda na Congo autant bobenga papa bidi na bon bato ba bénéficiera mo mke na ba théâtre na biso za ba bango ba papa bidi ba mame joka mama Indo mame to la zonga na Congo tango yebi ke na groupe na biso to benga bidi bo bombele mbongo na ye transport bo bombele ko lia na ye bo bombele ko mela na ye to bo bombele ba unité na ye ozo lengela ye aya asali musala bo pesi valeur na yazo ngisko ona bengisa par exemple muto azana mabor wa jouer na Congo te na Congo a jouer ta na Congo meto yebi ete tango oya ana considération wana te ozo eka le roi camarade kaka moni donc eza moi pas au théâtre ya Angola vraiment moni président Kaleba yaka série mo boy wana na Luanda a 5 ba artiste et Simba na nzela to tunda to yeba te et Simba te nana ngoli nango et Simba te bo tuko ezara pona nini place ba boela ka nini Simba kate ngai kaka boyo kanizate na ba artiste boyo kanizate na ba artiste ba vena biso wana ya mikolo wana o bakadra bakang o bakonza bakambara biso wana bango no boyo kanizate suivez à la mingi banana on va camarabino parce que awa boza na présent ya ba présent ba comédie azate je pense que na limite présent mo raza présent ya ba comédie nyonso allo ba bien eza boye tant ba problème ekoyaka omona minute oyo ba présent ba sate mais tant problème ekoyaka toyaka ouais tant boyaka na ba fonction nini toyaka c'est pour mobiliser ceux qui osui mi José to kundaye tant ba benke mi José kufaki banani bayaki ozo comprendre ba président ba commettre ba sangana na tango likam bengi quelque batu tango bango ba ye ba soupe ba ye wana tout pour président Bouba a se retrouver qui yena président GG ozo comprendre ba takala ba se retrouver bango mi balé ton ba solina bandeko donc président ba okuta bango ton ba solina ba sisi a pesimba moko idée mais président Bouba tangoye je pense que papa Matalata toza mis ça toi déjà parce que pourquoi pas kotia kaka que non président Bouba ye azane kaka président ba comédien mbala moko kasi ya ona solo banayo na biso sika nyonso ba président ba koza lebele mais moko pas diriger ba on fazala na biso tout nde tozala ah ce que zana mutu azwaka le devant ba comédien tout na Angola c'est Bouba mais ce que ezali que non ce que ezali que non akoma président biso to na problème ce que ezali akoma président et lo ni akasa et kasara que non et lo ekasa été et kasara akoma président ya ba comédien
biso tout osa conscient mutu oyo a mobiliser tous les artistes et comédiens d'Angola c'est président Bouba. Et azana bolingo ya ba artiste Bouba. Les seuls leaders on a loba en Angola. Et puis maloba na e aura pouvoir abotama nango. Vous comprenez? Donc on a déjà ko panza na mais Bouba so ki a yé a tomboli téléphone abandi ko be bataroya. Ce qui lelo président Bouba a comme président il y a un groupe théâtral en Angola, théâtre au chanté coulé. Bon, et le but est que ceux qui ont commis président, il y a des artistes de théâtre qui font changer couleur. Comme président, il y a des artistes comédiens en Angola. Et le but est que comme il y a des présidents, il y a des groupes nous photo. On est zéro monsieur. Oui oui. On est uniquement pour la mobilisation na biso mais fonctionnement na ba groupe na biso est lié. Po makambo yo pesa rapasi ngana zo ke la bano bazo ya lelo ne mawe on papa matalatala bana bandeko na biso bazo ya lelo baye na musala na bango baye na bango teke yao nazo ya pona sala sope ndenge ni o théâtre ya Angola vraiment pour gagner vie na théâtre angolais a passé mais ça passe nini Rache pas le même les cambo entre tout le monde que non et belé pe baké ba potongo ba comédie bazala ke baké ba potongo na ba non ça ba théâtre ba combien na ba poto na mbongo nini nani yé moko za matalatala za wana akipoto tout n'est soit akipoto na mbongo théâtre même pas na ndimité ndunga akipoto na mbongo théâtre te nani o nani ya matango so nani acho kipoto na mbongo théâtre pété Mwanangulu akepe na mbongo théâtre te ata artiste moko ya Angola te akenate azate papa azate soki olingi osala organisation ya vie na mbongo théâtre na Angola ata billet ki ozwate okufa ata billet ki ozwate okozelo côté Moulama, moi d'être dans Angola, biso tu as un bon tournage, na biso tu as un bon na biso ya répétition, tu as un bon na biso ya mambo. En fait, théâtre Angola na lobaka, les théâtre monde ya masanga, boye pour ça ni répétition aussi si répétition bosse masanga bobeli, bosse la bien, bozongi, tournage, c'est tout. Qui ont gagné là au théâtre Angola na évité. Ah on a Luanda. Ba tournage combien zo salama. Ben terrain na mozanini. Chance na plateau nanga ko tokeza la raté chance na libanda tena plateau nanga ko tokeza la raté papa matalata la ingénieur Mulumba ouais na roloba boy ouais bénéfice ya biso bana mibali na ba groupe ba théâtre la bati olobi bénéfice na biso bana mibali na ba groupe ba théâtre la bati par rapport ya a chokoza chef na groupe bana bazé belé ozobima bima na bana bati ouais wana zo gagner na obongo na babongo ke soli pona bambongo mfanga oyoka siko bajara mambango voilà tana oloba toza na émission ba chef belé ba vivre na ba fille na bazala ba groupe ba fille wana pe ezala ba groupe ba jeune mususu au moins la jeune mo ya au sommet la bino 2 grades moins 3 grades wa kalila bino moins 5 ACP na film wana bo pesi ba contact donc na bajara wana kebe ya ozongela yo ba ya oloba keno tango zali na ngolo loba makamwana te lokolo komi poto yango mo ba biloko mo ba bilobela o remarqué ba président onyo mais l'Angola tika loba makambo oloba te po yo tunaka ete bo tunaka ete mutu fo bo tuna po yo ka o ezakati na ye na ba président to so benga lelo ba président ba groupe atangila nga mibalo ba za stable nan aza stable moi si bana vie a bien tout ndeti nan mibale ba moko mibale na kebele moko aza stable pour ça j'étais mal stable était non to zali aba to na matière to stable na foyer na ye c'est quand na ndenge mo ba lukila mbongo na ye na matière était président Mobutu stable était akopelaka ateka bakisi na kwanza président Mobutu ba vivre na famille na ye atekaka ndo monia er mo akekin bon musale netika la ba osala hako kuta mbongo mwasi nya sawana hapende mona président j'étais président Bouba kuta sali staff na ye kuna kinga kati
alors on a un chauffeur président vous basta là on a un chauffeur les sous ngamo matalatala na chef na groupe temena tembe na zanga te na répétition na tournage mais na zungera na sala ka kwa zunga na Luanda vous comprenez on a payé Batina payé Bodi na lia na zala na ya na mo na répétition c'est aussi répéter tout ça bien donc voilà tout le raté on a bien à Luanda aux alamandia voilà tokene rapidement kasi na bandeko bazakola na bino na bano bakoko zwa tolini bakoko zwa pa na bino oboko pesa bango kasi ba vivre ndenge nini po beti biloko belé ba chef bazoka babana pa basi e ba chef bazoka babana basi pa mécène ba nini tout ça conseil ngana opesi za boui ndeko mwasi to mobali tango zoya pasa musala yebaka to yeli musala na yo eza pe na bato mususu baganya vie na makambo ya théâtre kaka ndeti na théâtre chance eza redépendance ko na chance amutu théâtre wana to mona ka théâtre to so négliger na Angola na Congo eza vraiment musala malonga ya vraiment musala eloko boma biso na Angola pe eza ka ko TV ezate TV ezate TV na bino na Congo TV na bino na Congo ba préférer okeno futa mbongo kuna bolekela kuna so ezapeka musala ya différent pe kaka bozana Angola bo futa théâtre bo futa chaîne na Congo bo ndika na Congo ezana ba ya kala ba convenir belé zomon mais nzamba sunga bandeko ba ya lelo basa musala bango na bolingo nyonso na volonté nyonso olinga musala peut-être o to mona ra o za vrai musala ya sakana moto musala to linga mo epesa milao epesa milao pena donc ba kia volonté na musala balongola distraction na bisala sala c'est toi pesa bisono ma briefing rapidement nenge okekuta la musala ngo ada na ngolo tikango de ya fuebe na poto kutela ngo ndeni ozana espoir que na ko continuer kuna pendenge moko na poto oui na quantité na poto en fait na poto eza différent na Afrique na poto bakuta na suivant na week-end vendredi bakuta na vendredi ce qui samedi bakutani la site tournage samedi dimanche ba poster na ba page na bango na YouTube lundi mutake kayu na ouais samedi vendredi samedi bakutani basali ba image bon en fait pourquoi ba répéter na bango te ngai na naza na contact déjà na présent aspect présent na King Papi Kader na sola ina Papi Kader ouais na sola ina Papi Kader so ngai marambo komi pena timia na zu pena tête reposée na comment participer na ba répétition na ba séance ya ba tournage na ba nazala mais kuna moi mike zali kuna mike monana po abotiki de logo ya normalement makama ba YouTube et ba eza poto YouTube internet TikTok monétisé eza na poto awa donc neti ngai déjà compte na ngai TikTok eza monétisé donc ni na da na 10 000 abonnés boy ba so da TikTok déjà na mabida benda de amo ba bien na da na mbongo na ngai bien moi avantage isko yango na no sa biloko na ngai na postaka na TikTok na postaka na YouTube nzamba sungi neti bo nzamba sungi na juma muke akongoli chaîne na ngai na sala ba biloko na nga bana mani na Luanda ba bo ba plan na otsanti taka na tingi soma muke continue bloquer le encore na bango donc avantage na ngo ya en tout cas merci beaucoup TV Zala Kangonga je pense que yo peut ko jo timing té parce que on s'appelle na moi makambo belé ko sala papa matalatala soki ozana likambo koyebisa na président na DJ Konde ouais réponse sur likambo koyebisa ye pour na vie artistique no ko lobani rapidement ya mingi DJ Konde molakisi olinga musala na mingi leader na nga olinga vraiment musala théâtre trop zongo sérieux zongo considération tika no distraction DJ Konde tika pena distraction tika no bitambola no tambola ko sakuna na mama art na yo eke liboso donc zala penaka yo DJ Konde salaka makambo to solaki nzamba bolingo esimba
yango wana koloba na ye. Voilà, message je pense que non est passé. Soko zana baye ya yo koko pesa mbote na France wana na Paris et resala bien. Bayo kata moi de ka yo resala bien. Dana mtabora te mulumba wetu. Na bwali ka aussi na so junior timba makolo. Donc ONG junior timba makolo yemo robot junior timba aux États-Unis donc mon frère César Ngabi depuis Paris, Obed Ngabi Ngabi c'est toi. Papa Matalatala oza mutu arando tango zalaki na Angola ozana bato robwaka tango yo moko na poto bato basili. Ingénieur Mulumba ngai peso tala tena bato ngai na ba image na sala na nobwaka na bato te. Ya na nobwaka na bato te. Po masanga neti ba tigre ba local de bato na somba na ngo to melaka ngo po ba boss Angola ba boss masanga. Ngai na déjà artiste masanga te yango na bwaka te. Ya merci beaucoup vraiment en tout cas Nathan opesa biso na kati ya J'aime d'or TV biso pe tombelio journée malamu vraiment tamo jonto. Merci vraiment. Ya ko licença. Ouais. Chef en tout cas okolo banini déjà to monique notre okende déjà na sima kuna caméra bazo signaler biso okolo banini na oyo nani papa Matalatala ouais. Photo conclue. Matalatala za moko ya bato to zaina bango na Angola. Lelo yo déjà grâce à précipiter à ça en France. Courage. A bi réalité on le bien la vérité. Peut-être nga so na lo bayo ko mona lo la ngai nazo boudé baninga te. Nga ba réalité kaka. Ba réalité. Omoni bandeko o nyonso to bazana cop. Après cop né aïe art vini pays différent. Vous comprenez? Les autres grand bord azalit, grand bord artiste. Yo asi kara otambo na mwana sumi na mbonga art. Rien. Salaire na ende sali ki asomba car. Akoni na chip na. Donc vie artistique na Angola photo bossa na ngo. Soki balingie mata. Faut d'abord complexe ici là. Yami balé panique et koti makasi tant bato a Congo bayaka série wana. Époque en temps bayaka. Et tant bon bayaki ba o bazaki na ba panique ba complexe ba se dira na bango. Loin de Kabwana ka et comment ba 60 au groupe de pro na ba locaux ba Congo bima. Mais na félicité président je t'aime à garder toujours bandi nae. À garder toujours bandi nae. Na ba service ba garder toujours bandi. Et les lots makambo ici là. Na tant ba sera ba mira ça ba yé. Tant ba on peut ba bimi mo te makambo pe maman elali. Te elali te. On dirait ba wonde pe na ba ela bino vamo susu. Là c'est là qu'on nous a bango te bango tant baye ba men tol ba koti ba via ta ba koti ba yo vanda na Angola aba belé des autres. Ils ont décrit des autres. Rapport né. Que par rapport tant bango ne ba renforcer bino kutu bo sangana bango tourner na bango et bimisi be ba te belé l'Angola. Ba renforcer biso to tourner na bango na ndenge ya intérêt propre na bango moko. Non pour ngai na gagner ya gagner te ils pour na intérêt na bango bandeko onyo to bazalelo ba travailler na bango ti nini ba gagner otala via petit sœur na a gagner akenda Turquie le leur mo beta kin Fifi Miel. On se comprend. Fifi Miel. Miel, il y en a kenda msu ba mona micho bazana ba France donc na groupe il y a nani ya mama na biso te ko kufa tika biso nani Miraisa. Mama Miraisa. Moi mon épée malaki na mère. Ngata mabandi groupe na ye abenga na palanka. On est à place agence Apocalypse ezalaki. Mais appelle les seuls moi na mobali oyo amata na lona na ngamo ko pekaka. Et puis photo na ngabe zala mukete zala munene na ye na simande bana basi. Mais na répéta pété na kenda pété kaka une fois to kutana to solo là rachi baka mo photo ba kainga pe photo
kasi groupe ango yo mambo tout na pseka mère na oya mina zonga na ngate nande pa akufani bon na zonga te pona ni na sala bongo na boyaki na landa batu sima ponga pina na kolanda mutu sima te na boyaki na landa sima na boyaki na bénéficier na chaleur mo boy mais ce qui est ko tourner mère abenginga na oya na ko tourner ki ya kozali sous mwana na kati ya groupe na PCL sous chance on a té pendant. Je pense que maman na biso Brigitte Ongenda azo landa biso soki lelo balobi en général na netaka na culture pe na vie sociale ozomona soki balobi que non opesa basi lelo parce que ba valeur ezoki ma côté ya basi toli basi na biso ya Angola opesa ba toli nini d'abord bande on a biso ya Angola o baya awa baya na boule qui a bon pas ça sa famille na il a déjà idée à mabe baya nini na boule a bon pas ça sa famille baya Angola te bana basi o tu baya Angola o baya balonga Congo baya Angola baya na bit baya na objectif na ye azambongo asali sa famille objectif ne yango wana sikoyo réalité o pe bon baya ko kuta na Teresa ya mote réalité au bon baya ko kuta na terrain eza ya mote échanger match ce match yebisanga mwana monso amela masanga akoki 35 ans aste karaté asala raté ozela nini malamu ebimipana ye akoki 30 ans ozela nini malamu akomi da produit fini donc vie à bana basi ceux qui déjà a raté l'éducation dans ndako ba parents il faut qu'ils m'en église l'église nzamba osala et grâce a ozong senanzela okutana liloba ozong senanzela donc bandeko na biso basi et ça la biso soni lelo yo au moniteur mon boy banaka na ye rôle kananzela a comment téléma na ko ejenaka et comme là on peut via que Mario que otiki ba kamno ke ko taliba la place mon papa mon la mon boy azo wa cadre pe bien zo sombele lamba zo sombe comme la ngati e komate ngana za chance ba cadranga na Angola na ya mukolo me ba cadrenga lisusu na ya mukolo pasteur Jérémy na pe so ba mbote siko za lever donc ba cadranga lisusu na Angola na ya na kuta bango po ba mère bazali ba mère pe na so bien cadre be na ne ba mo so na so be seria ba mère mo ya mbongo to kuta bango ngaso ko kota ki Mario me na bota ya to wande balobaka ya to apo na kuti basi ya mbongo na kutena basi ya mbongo belé sero wana biso to teka ba téléphone ko to teka ba sero wana na téléphone ba benga to ka radio on comprend to ka radio za ba téléphone ba bouton ekotaka carton ya mémoire te carton de mémoire ekotaka te voilà carte mémoire to benga carte mémoire ekotaka te to teka ba téléphone na sero wana ba mo grosso nyuso ba ki Chine à l'époque to coopérana bango ya basi na grand frère na azana Europe na pasteur Tony ayebi mamuna ba blum film tanda ko gangela bango yimtanda ko gangela bango donc na voki encadrement de salike na koya na banzela on a donc on a biso basi il faut beaucoup prier, il faut que ça vie au sérieux tant que papa botio abimiso dana mokili vie à papa wana oya sali itali yote yo oye pour luka vie na yo na mobali na bana yo donc ce que li bala na yo bala ceux qui mobala piombo a pes kabila ba parents ils appellent ma bête mais l'obité yo za esclave na bango il faut kaka au sein la bango musala pour bango ba vivre bien et bébé ça m'a balé belé et bomi ça m'a balé belé ngana olo bango tant que parents na sa papa ya bana donc ba makambo oyo et bébé ça m'a cassé et bébé ça m'a cassé donc nzamba sa la grâce bande ko basi sans nzambe bone lo bo sala
Sur le côté un appel, mon dernière question, sur le côté un appel, moi c'est moko n'engé soit ça pour mon ayo à l'objet que non flash na s'appelle na yo na bien sur na poto quand même n'angola pe na mono ça non et le côté ya kana na poto ni tout ça na refond la téléphone ngai obenga na question de yo bengi pona ngola nangola mono zo telengana nga na moi ya katovanda koto na lobi na yo na refond la WhatsApp na ngai na question numéro obenga proposer lo kona babi elobeli na yo lobelaki na matanga eza kanda ya rumela na ngola te lo côté nga soko ki poto na kenda poto nga moi na bana bazalaka te Bahana poto. Moi c'est bana. Bahana poto ngam na tinda bango. A de rose va bien ça yo. Te, nga na papa. Nga na parent. Na papa te papa eza wa bota mobani. Minane sko parent. Donc ngai si na sali vina nga. Bana nga no ba sali vite. Donc il faut na bongisa bango. Après nga na zikimia. Donc ceux qui ya bango esimbi na nute donc nga mona va kimisa te. Donc on a préféré qu'il y ait bango ba qui place ya bien ba vana malili batanga ba classe na bango ya bien lobby ba sala makam na bango ngai nzambe so asungi pe na olanda bango na olanda bango. En tout cas merci beaucoup vraiment to bandaki malamu to bandi ko chite na biso vraiment boyende yango ezalaka boyoki ba question ezala yangai ba question ezali yangai mitune ezali yangai ba réponse ezali ya flash binomo boyoki nini oyo alobi vraiment totuki mutute to lobi kaka juste ba vérité vraiment na éviter rolobani pour na genre émission vraiment d'abord on appelle si papa nani papa de Onzinga na pesi ba mote belé oyo nde ozo sala po émission za monde ba genre émission boye ya ko acteur en ligne Nangola ono esalamate ba plateau za na Angola ba sara na bombe émission mais ba jara ba émission boye nanu esalamite na Angola ozayo moko oza muto yambo ba technologie na yo merci vraiment en tout cas ba félicitations belé donc j'ai mis le bon plateau j'aime bien TV ouais c'est bon les chaîne bien na moi tant na muki ozenga na cimetière na select ba partage bande musu ba boni ba s'abonner na kati ya chaîne ngo ouais et ça bien ba courage et moni nzamba futa toujours ba bosser hein ouais ndebi belo ba muto olia na muto kinaida sko ba mayela bota muzo bimara nzambe pe opambola yo ouais donc c'est bon vraiment en tout cas bokeli boso et ça il a bien c'est pe na plateau bana na simi papier mouchoir te o kotoke ya te na koma ya depuis so na bosanité 11h ouais na koma depuis 11h tisiko na sa awa ouais otogeza te seke lola na lola za malili na soki otoki te seke to kopesa merci na papa de Onzinga parce que eloko liboso ye abetaki c'était que non faut bato batokate na plateau donc asa munene ya 24 na mona na donc c'est bon lola na lola malili na malili taka na la titre ko likolo na ngate sur internet likolo na ngate sur internet za permanent na photo oyo na chena store na ngai mais yo za pangola ti ba tricot boy na ti libanda moyo o te libanda moyo ya sala me presque na za moyo zate donc et là ça que ma biezali c'est bon na c'était l'émission donc ensemble na ba ingénieur no bo travailler na ba on réalisateur merci ingénieur donc Bernard Dona ingénieur Rigel Penge. Bah, félicitations à Bino Moussala Malam, na monde, bah, image, ingénieur, donc c'est que bien, c'est bien, c'est bon, na c'est peli. Voilà, Moussala, tous en okene, nango kaka vraiment ndenge singela kezala, parce que quand même batebele, bazako yima, oyebi kare loko soke ye, batenyo se ba sepela na yo. Même Jésus pe batenyo ba sepela na été. Voilà. Mais nous devons continuer à chemin. On a découragement. Voilà. Jusqu'au faut faire un objectif. Voilà. Et là, on besoin de bosser, faut attendre. Donc, au bat baalo bana. Italie yote, yoki na kaka. Au monde abattu, on a lobby ka bango de ba chanter maroba. Ya mo kile arabongo. Mo kile tambo ya mo ni mo boy ya cascade. Do tindika chakal. Oto yo zo kende oto ba odembela yo. Yo botala sima de yo faut kenda kaka. Voilà, mot de la fin na makamo notre solo li rassembler en aussi au monde de la fin et que vous avez s'adresser caméra na yango la kuna mot de la fin na vous avez pesa un message moko fort ou ça pas baninga na artiste na artiste comédien tout bazan Angola
bandeko tout bolan de mission oyo vraiment na blessé mon touté na tangi komba mon na mabete mais na lobby kaka ba réalité auto vivre na mon Angola. Donc ceux qui osent penser que beaucoup bon na vie artistique na Angola, franchement l'Angola est déwana mais na décourager yoté na obligé yo péter ko tape point makasté parce que wanzambe te ah mais oui ya mona loba ko tape point makasté c'est moi virgule mon quai na pekisi mututé na décourager mututé mais na lobeli selon réalité. Voilà. Vous comprenez? Pour moi, en Angola, en 2012, ils ont bactère misato ngana ibakenda poto na mbongo ya bal penda ba ye mercen atindi bango ngana yebi parce que lelo mahamona moi ça mal susu donc conseil na peu ça bandeko o yebi ko cha peinture o yebi ko kata suki kende na salon o yebi ko maquiller kende na salon. On a un ingénieur qui répare le téléphone, qui est Congo, ou qui est bazana, ça la boulot. Quand ça la parle, c'était un artiste, il faut bien la beauté, ou bien la beauté, n'a pas de lingua en Angola. Donc, chacun de nous, ça la oye pour la vie, européen, ça on lit pas, et au salaire qu'on vivre bien. C'est le cas, le bas qui wana ba $1000, boy, mutumonte le loi joie yango 1000, beba pesa 1000. C'est basate. Oh, ngana zo enveloppe euta lunde ya. Ngana zo enveloppe euta lunde ya. Ya. Na film ya si je savais tout ça là, ils a filmé massa. Ya deo. Tokozongi sako sur na plateau na biso parce que toyebi que non yo makambo eko si la terre le baiser belé pesa bambote na rapidement pa balinga kayo. Pour déjà na régie bazo stilenga. Pesi pa ya petit frère na ngai Gelor Bukalambai. Na pesi susu pa ya Jaël Moloi. On a nièce nanga azo sala fierté na biso na européen sala susu masa na Yves Mabika direct en États-Unis do wana bena masa na ngai Kadi Kaseka Garvel tous ensemble vraiment sans oublier Abdon petit na ngai Daniel tous arane chaque jour bato na tanga kombo so zana bango okanisa yonde okomi boss OK bambongo zana ngai ya bango batasko ba masa na ngai basko ba masa na ngai donc tous arana bango chaque jour bambote na bine belé sans oublier ba petit nanga to rana ba mwana vana lala on a ce que souka na ngai za pa na bango petit nanga Jordanie petit nanga Loa Sébastien na Rosima sana ngai donc bona ndeza vana lala ce que to kabona na bango mais faut pas simba pe mission to kundola bosolo yango et senga ba partenaire et senga mambe belé bango bezaka ba mona nde so ba moni pour le bidato za na pétan Sébastien vie mission mo bien na CP na ngo ndambra to sala ki wana à s'abonner avec ma chaîne. Bon, c'est important ça ce qu'on va partager. Donc il y a qu'on soutenir l'émission, ça rendre ba ça là ba partage l'émission, atteindre le lien au kuna s'abonner. Il y a on va soutenir l'émission mais tous ça pendant ensemble il faut retravailler. On a voulu barana bandeko, tout travailler, ndeko ça la bien. On te connaît déjà. Tout ça on a ba ajouter tout ça qui na monter c'est que tu comme ba parent, attendre comme ba parent, tout ça na ba responsabilité. Sans travail, banana ba vivre bien té. Il faut que tu travailles, ndé amuza force. Merci beaucoup vraiment to bandaki malamu to soki si malamu vraiment Gemidor TV to za roloba awawa benga biso ba mamero na biso ba contact zawana na se ya écran benga biso oza mobimba so oza on a besoin ya caméra oza na besoin ba lumière oza na besoin ya ba trépied caméra trépied lumière donc Gemidor TV zawana pona ko tekela bino ba biloko wana nyonso oza na besoin biloko etali instrument ya église mais instrument ya bar ba baffle donc benga biso ba memero na biso vraiment ezawana contacter biso to kopesa biloko eza ya poto na lobi bien que non na yebi on azoloba to kopesa yo biloko ezali ya poto. Donc benga biso donc toza mobimba wana vraiment na yebi que non na sima caméra naza na ingénieur Don Bernardo naza na ingénieur Rigen Penge o ezamwa na ye o ezamwa na ye donc azo kene bena mwana bango baza bana mais kala mingi était anniversaire na ngai ba nyos bozo sepela na ngai ba nyos bo sepela na mulu manabino yeyo les boka qui se néglige appellation B contrôlé c'est le que bude na gabude na mois ya juin awa anniversaire na ngai bientôt anniversaire na ngai anniversaire na photo célébrer moi ça la bien bientôt anniversaire na place bo benga je pense que non na rien na ngai te yango c'est na photo célébrer on a plateau
bon tokotala kaka nayebi ke non naza mwana boss aza boss ya moke papa de Ondinga aza wana ye abangaka eloko te eloko mpe ebangisaka ye te mama azali voilà ye eloko ebangisaka ye te donc mwana boss aza mpe boss ya moke voilà toza wana Gemidor eza wana Gemidor nde makambo voilà napesi bambote nanga rapidement na mama Bitandinga vraiment oyo azali moko oyo alingaki mpe émission oyo efonctionne apesaka mpe baconseil mingi mpona émission oyo lelo ezala boye mama Bitandinga napesi yo vraiment bambote ebele bana Suisse nyonso napesi bino bambote place bozali et trésor ngena mao mon grand frère napesi yo bambote ya Esther Ngabadi Cherry Kasa de Fontale ya mboka napesi yo pambote mambote nanga na grande sœur nanga Nicolette Meta bazar lindula balobi pharmacie Ebenezer ezawana sans oublier Nicolette Bukalamba pardon on a une grande sœur ngana landi na bossa na ikona rappeler attends na ikomba Nicolette Meta voilà be grande sœur nanga voilà na pesi bambote nanga na Rika la douce pona lelo to suki awa bye ciao à la prochaine.